surtout na kanisi ke bino posa bien. Voilà, nazongi. Donc sali déjà une semaine na sala sous vidéo te pour na ande na expliquer ki to voyager to na Dubai. Mona ni na Dubai ezela sawa. To na Dubai. Sbino monde boyebi kina congena bana omona makamdengo preparaki ndengo olinga ko sala omona bana badingi o bana badingi o donc nazwaki na otante kaka lelo na pokwa oyo bango ba matina mbetu yango na profiter na sala video oyo noki ouais et loko lelo na linga ito solo normalement video o na linga na sala ngo déjà tant nazaki na Suisse mais na ko sana za esu na tante yango na sala ngo siko eza bloc moya nécessaire au bino mo boko yebake vitamine nini ou bien minéral nini zezanga na nzoto na basine na belembo na lingi na yebisa bino na lingi boye kula lelo oyebake eloko boye so esali boye nazozanga eloko boye esali boye nazozanga eloko boye ba docteur pebele ba yebi yangote den explica binonga loka direction nga eza vitamine minéral yango na yebi basino ebele na yebi basino ebele pe eza pe mimi basino oyo ba biso ba africain ba noir tozalaka nango mingi na nzoto yango na lobike eza pe likambo ona ko oluba bino obino moboko osala il faut te bokende pas docteur bino moboko osala ngo bino moboko ki ko mitraiter ainsi na liboso na lingi na loba eza soki manzaka nayo e komi batasha pembe botango kaka botala manzaka na bino bio botali banzaka ya famille bomona ngo eza na mwa pembe mutashi mo ya pembe tashi wana pembe laxi kinze tozo lakisa yo nde na loba kinzamba sala nzoto na biso kitoko donc si ni nyonso laksa biso eloko so ezanga laksa biso soko moni va muta bela donc à l'accès de basine belé to kipete avant au bela makasi basine belé nzoto relaxo nde na lobakate va tir mun des épées sozo kipete monter et kufinde mona biso na nzoto basine sozo kipete eloko suka pesaka maladi wana oya bibon sozo yoka ate wana lobino kezonga totala mbala sima. Donc fona lobela ngo bongo fona lobela ngo biso za biso za va tir teki OK monter ba changer yo bien sûr sikope ba docteur beli ba koma banzambe omona foi baby ba changer bazu ya mutu mususu rein baby bazu ba tia mutu mususu na lobite keza mabe ngape nazana ba partie onga na tretaka ba changer bango bazwa voir rien ndeko na ye ou bien rien mutu mususu ou bien fo ya mutu mususu nazara yango mais enge eloko eze seplisanga te na direction na ngai ezake tokomi ko tokomo sala nde to zanzambe pe eloko ngana loba bozwa ngo mabete na yebi ki bato yo batu na nga moko ba partie na nga mo pe ona tretaka ba vivre rien mutu mususu batala ba video ngo lo beno na ndenga mabete mais mutu akufa ba organine sala kate eloko na photo yeba so mutu akufi organine sala kate soki balobi ke bazwa organi ya mutu ba pesa mutu mususu mutu soki mutu nga kufa ba organine pe kufa mo ba pesa organi nango ezate donc eze eloko moko mutu na mutu fo yemoka kanise soka kozobia kozwate mais eloko boyeba ke mutu akufa borga so mutu akufi organi ne pesa la kate mutu balongoli ba organi na ye ezake akufite ouais akufite ngana iba histoire ebele oyo ba mama ya bano balongola ba organe be bandeko ya bano balongola ba organe baloba ke bamona ki bandeko na bango avant ba opérer ba balongola na après tango amona ki na avant balongola zaki elongi gentil tango balongoli ba organe wana elongi na ye salaki donc kango ndio andro yo capable pe avant ba pesa mutu akufi basala opération mutu akufi balongola organe wana bapesa kana cause poani yeda sa kufi mutongo da sa kufi naza pesus na infirmière moko ayebisanga ke alitika ko musala po ayebisanga ke azalaka tango bazolongola ba organe wana mutu wana fungola miso mutu akufa ba organe nena seza okufa bo pardonnenga
na oloba ona ndenge ngai soki ngana lobaki nga so ba organe na ngeze sala tezata na ngana ke soki reine nga moko e baby soki ou bien mwana na nga soki reine ye baby ou beni na opesa mwana nga moko ya nga problème ezate mais nga jamais non ndima mutu mususu apesa mutu akufi apesa organe po akufi te tolobi te ke soki balongoli na machine à vivre mais pananga eza longue histoire tokolo bango kubiso to badorte tokolo bango te mais eza longue histoire to tika ngona ndenge wana mais bino boye bingana bandana ona koti na oyo ouais bino mobokani sango eza eloko na lobi kaka yo mosiko kanisango bato bazana ba passeport nango ke soki na kufi bokoko longola ngai rien ou bien bokoko longola nga fo bokansango bien so bozasia OK donc tokota na basini oyo na lobi ke elaksaka na nzoto ke omona ke eloko ezangi sina liboso tokoloba nano eza tasha pembe na manzaka soko tali manzaka famille otali manzaka nombo omona msusu moko azana tasha pembe ne laksi ke zeng muteze zangaye so pesi zeng omona une semaine 2 semaines et tasha wane bungi donc eza sini ke eze laksa ke zeng ezangayo so meli zeng esili tasha mibale na komiongo na makambo na komiongo na kaye pona ezebele pona bosa na te pona bisa binonyos tasha mibale za ke soki elongi na yo posonezi bimisa mafuta belé omoni batu mususu bangelaka balobango bongo bangelaka balobango bongo na yebite se balobango bongo me mafuta soki ze belé na nzoto moso to te poudre komona dubando toka elaksiki nzoto nozo sala mafuta belé eza sini ya papa pepe zalaka pana biso te soto siba maquillage papa bana mibali pe zalaka eza sini ke ba hormone na yo eza na balance bien te eza na balance bien te ndenge na explica bino mbala moko noki ta tokotaka na ba hormone na insuline na explica bino ke biso bana tozalaka na ba hormone mibale phase liboso na phase mibale sikoso ke eza na balance te soki eza na balance te omona poso na biso elaksango na poso na biso ezibimisa mafuta ebele poso ezibimisa mafuta ebele pa bana mibali eza hormone bana mibali bango pe bazana yango soki eza na balance te ba hormone nyonso ka toloba so eza na balance te omona poso na yo eza mafuta ebele ezibimisa mafuta ebele wana pe nga pe na pesaka zinc po zinc soki ezangi na nzoto hormone no kosala bien te na zinc aza nécessaire makambo belé kaka na hormone ya sexualité hormone ya thyroïde te eza hormone ya insuline te eza ba donc c'est la makambo belé na nzoto zinc donc wana pe so oza mafuta belé na nzoto laksike zinc peze zanga yo wana pe omeli zinc sima nango tokei na mbebo soki mbebo na yo ezeko ming awa eze pasuka katani eze pasuka pasuka mimi na hiver na malili pa na biso na poto na malili to santerango ou bien soki eze kauka na malili eze kauka noki eze kauka mingi elaksike ozozanga vitamine BD ba vitamine B eze belé siko wana spécial ozozanga vitamine BD ngana lobaka ba vitamine B lukwa eze belé B1 B2 B3 B4 B5 ezake belé ngana lobaka soko ko pesa ngo mbala mon complexe batunanga ba na traita bon ba yebi ki na pesa bango vitamine B complexe donc nyonso za de na kati donc lukate que 5 ni bango ne pas nécessaire ya ngana pesa mbala moko complexe mbala moko sini ya oyelandi ezake soki bobenga ngo nini na mutu ezibimisa biloko ana pembe bobenga ngo nini na eba ona lingala te me na eba kiango na eba ka ona lingala me na eba ngo suna lingala te moni na posa mutu soko ozoko sanola omona biloko pembe bima wana donc sozo sanola wana eza lokola siko wana eza lokwa huile ezanga te oyo ya vitamine BD eza lokwa huile ezebele ozana huile belé na poso sikoyo na oyo nga nazoloba na mutu na poso wa mutu ebimisa biloko wana pembe
na bosano na lingala baloba ngo nini emso yelanga ebimisa biloko na pembe elaxike huile oya oméga 3 ezezanga on explique ki bino utaka na mbisa mai oméga 3 ezezanga mais okoyeba pe na sini wana ke ozolia oméga 6 ebele oméga 6 ezalaka huile oméga 6 eza mabe on alobeki na ba huile bino bolambela ke ba huile o bolambela ba huile ya makasa ya soleil wana on explique bino bosala ba mikate bani ba huile moins cher wana mi biso aba africain to lambela ngo ba huile mabe wana elaxike ozana ngwe belé na nzoto huile mabe na nzoto mais huile ya bien oméga 3 eza mukie ngana lobake malamu melango pe kende pe noki poso lobi ke olia fo lukape mbisa mai o eza nango vraiment o eza organique oyebi ke siri ke eza nango belé donc eza makambe belé nga pona ngana lobake mela oméga 3 fo lukape ke ni wapi oyo asalaka ngo ya bien po ba misusu soko fongoli ngo ezalaka capsule ya gel bo soko fono soko on vraiment solo ou bien soko melia ngo oyo ka ben solo bimi donc laxike eza ya mabe eza ya mabe donc faut mela huile ou bien faut mela ba capsule ya huile oméga 3 mutu ezanga yo soko biloko ana pembe ezebima yo na mutu. Ok, bisimanango na eloko na lingana na komaki wana na lingana expliquer pe soki ozana mbembu ndenge zekata na wana na vitamine B2 wana soki omeli vitamine B2 ou bien B complexe ngana pesa kobosa na vitamine D3 pour vitamine D3 et dakaba B complexe on peut pas travailler bien pour pas sala musala na bango bien donc ngana lobaka ndenge na lobaki pa na biso ba africain vitamine D3 et ça il faut pour ça biso ba sala ngona na Afrique tozala na Afrique eza moto pour na soleil tozana posa ya soleil ba benga na lingala lelo lingana ngebungi problème eza awa na Dubai toloba anglais toloba anglais mingi munoko mususe kumobunga na komoloba kutu na bana susu anglais pona okenda olobi munoko okenda olobi munoko na memi nièce na ngape ya Belgique ya lobaka ki almate donc l'accent na yena oloba ne français na bana no oloba ba ki alma na libanda to oloba anglais siko na osala YouTube na bandi lingala donc double bandi nga yawa donc vous comprendre ngai minoko leke belé no e basute munoko ni naloba bien o l'accent na munoko ouais donc ndenge na lobi soki biloko wana pembe bimio fomela oméga 3 ok eloko pe na monaka ebele pa na biso ba noir misu jaune signe misu jaune mwana lo bana minote loko omela pe laxike foi na yo foi zo sala bien teza sina liboso oyo elaxera vraiment que foi na yo ozana problème à foi wana il faut que pas docteur wana vraiment il faut que pas docteur donc na ninkutu na bandate mela ozongsa oyo wana faut que pas docteur pour eza et kokoza la malade belé ce qu'il faut c'est ça la tête kokoza la malade belé il faut na loba qu'il faut que pas docteur ok sin o elandi sous eza soki kosola air nyos to ebi batu bataka poebi ezala kana batu bakosola air nyos tout kosu kosonge comme nango chronique donc mona osana kosu te donc kosu soki esala ko c'est comme le cas chronique ngone laxiki ozana calcium tezezanga yo mais attention comme la tablette à calcium te ndenge na lobaka na bino tablette à calcium ba melango te po yem tasala ka mabanga na ba plaque na ba veine o balobaka ke cholestérol mutesali yango yepa ko sala ngo mabango wana esala maka ya rein mabango biloko nyonso esala ba plaque eza pona calcium ngai nga na pesa calcium te so na pesa calcium na pesa ngo pe ya ndenge mosu ya naturel nango donc eza compliqué nga na pesa ka vitamine D na magnesium pona calcium ozana ngo de belé na nzoto biloko nyonso toliaka biloko miliki eza na calcium biloko belé eza na calcium donc eza moi pas supposanga calcium problème ezaka wana calcium azo kende sike nzoto aza nango posa te donc yazo aza esika
oyo nzoto akosa nango eloko te yango ifa ekende esika nzoto aza nango posa na mikuwa na ba miske donc tozana na esika ebele o aza na posa calcium yango faut pesa vitamine D na magnesium bango sikoyo mutu kosala ke calcium asala bien calcium azala esika na sengeli pe o sentir que oza na calcium. OK, calcium eza normalement na ebi ki ba pesa bino ngo pas docteur surtout bato ba bela malade ya mikuwa pona nga ko melango te calcium asala ka asa bien te asala bien te so ba pesa pe calcium il faut ba pesa magnesium ba sala ngo te donc non calcium tu me la vitamine D na magnesium ba honte ba sala calcium. OK, OK. Oye landi sine landi eza soki poso ya minu biloko ya rouge ya minu na kati kuna obie tolo baka minu bino boye belonga no minu ebimisa makila soki ovandi makile bimu na minu obe pour ose makileze bimu na minu laxike ososanga vitamine C muteza ngayo donc faut mela vitamine C belé soko mela ka déjà vitamine C o mela ngonde ba pesela de ba koma ko mela ngo kaka 100 g 100 mg ba pesa ke eza muke pona biso eza muke donc faut bakisa mais oyeba ke vitamine C eza nde na explica vitamine ya mai elaxike soko melango ne siko mbale melango ebele mbala moko nzoto azwaka oaza nango siko kaka na poso eleki wana ayabimisa ngo na masuba donc elaxi vitamine C ba melango ndam zope inedita ngape na traiter lango bon som tazana grippe na pesa ki vitamine C inedita ya pouche ya naturel ascobin zoero wana te ya naturel vitamine C ya naturel ezalaka rose boy rouge boy donc naturel wa pembete ya zala bien te donc ascobin zoero te mususu ya naturel eza ba kombe belé oyo eza vitamine C ya naturel. OK, soki kutu ba patien nga so baza na Suisse na ba baye na koti ba na 20 na koti ka 7,5 grammes ou bien 15 grammes mo na lobi na obe de jours ba bongi malaria pe na traiter la ngo bongo so mutalingo yeba malaria pe na pesa na ka vitamine C mais na koti sango pe kende no ki mo na 2 jours 3 jours muta bongi. OK, simanango tokei na mbebe so ezekauka ye soki ezekatana te soki ezekauka na lobaki liboso biboso ezekatana obieze ezekauka sikono loba sokaka ezekauka ezaki osozanga vitamine B2 ou bien vitamine B5 boyebi soki ezekatana vitamine B2 soki ezekauka ekauka mingi wana okozanga vitamine B2 ou bien vitamine B5 yango sikubo comprendre nga na pesa complexe vitamine B complexe maman nyonso eza na kati. OK, signe o elandi ezake soki makolo ezekanga mai nzoto ezekanga mai mingi mimi zanga na makolo me soki makolo soki nzoto ezekanga mai elaxike natrium eza nini na lingala mungwa ezezanga yo donc mungu ezezanga te mungu ezebele na nzoto soko za mungu ebele na nzoto yakanga mai mungu akangaka mai mona obimiso nzoto azobimisa mai ndenge sengele kanga mai elaxi mepeke soki mungu apo baza ba camarade te eloko nyoso calcium aza camarade ya magnesium mungu aza camarade ya magnesium aza pe camarade ya sodium elaxi ke soki nzoto azokanga mai na nzoto faut pesa sodium mais wana faut keba po ekoki kosala mutema mabe po to pesa ngo pe pona mutema wana ekoya na koloba na bino ba pesa ngo pe na mutema wana nde faut sala attention na sodium vema mais mutu yo akanga ka mai na nzoto elaxi ke azana azozanga sodium mungu eza ebele na nzoto donc fa a diminuer mungu mais apesi sodium. OK, eloko elaxi yangwana oye landi ezake mingi mezala na mona ngona bana mimi mwana nga mwasi pe mona lobana nga kazana posa lia glace wa frigo ngono zana posa olia glace utaka na frigo wana zobake na posa ou bien mabele
africain muno zana posolia mabele posa mabele o Afrique wana mama na ngamu tandoko bongomi posa mabete azaki mwana mke na ndo comprendre te nteni akoli loko azana posa mabele obi batu musuba lobaka na ngape glace afrique za kasolo mabele donc l'accès que azosanga fer muteze zanga ye soki fer ezezanga yo to ezanga yo bazalaka na posa mabele wana obi glace o utaka na frigo fer faut omela fer mais on va pesa abino te on va pesa abino wana bilo boyebi ozo melango bazotuba mais ezezanga kaka faut mélanger ya naturel. OK 11e sine ezawan o elaksaka peke eloko ezezanga yo soki motema esalo passe na kati esala pasi eloko wana normalement faut que non pas docteur pour que ozala pesu maladie ya motema mais wana nga nalobi pona nga soki bato na ba patiente na nga ba yepa na nga na soki na contrôler bango na monaka ke magnesium magnesium tezanga ka mingi magnesium soki ba melaka da magnesium omona vitamine E mutesezanga omona vitamine E ezezanga bango wana na pesi bon magnesium ou bien vitamine E mais eza bien soki pas docteur s'il te plaît kota motema eza kota ko sakanate kende pas docteur surtout sur melaka ozada na problème motema ou bien melaka kisa motema eza bien que soki pas docteur nayo. OK sikoyo o elandi eza soki crampe eza la ona makolo ba crampe so eza la makolo eza magnesium batebele ba yebi yango melaka magnesium soko zo mela magnesium eze longate sodium pe faut mela pe sodium eza la magnesium zezanga bien sodium zezanga. OK sinwe landi na mona ngo pe mine ba africain so ba poali na yo ya miso likolo awa eze longwa yo ou bien elongwe mais eze botate eze botate mona baloba ba poali na ngai comment ko longwe eze bota soute ezaki ozana problème ya thyroïde ozana problème ya thyroïde siko mingi pe ezanga ka iode ba problème ya thyroïde eza ba marque belé maladie pe ya thyroïde eza ba marque belé mais mingi ezanga ka iode kam tazanga ka iode mutazozanga hormone lango na sini ke soko lingo yeba ke sauf ma iode ezanga yo eza ba polo ya liboso ya likolo a elongwaka donc ezelongwa otikali mwa kovu etikali mukie iode mutezezanga sini o elandi eza ke soki ozolota mabe soki ozolota mabe batebele mo alena loti mabe vema na loti mabe elaksi ke vitamine B1 mutezezanga yo vitamine B1 soki ezezanga yo po soki ozana stress mingi nzoto azwaka ngo donc nzoto azwaka ngo mingi soko so nzoto azwaka ngo mingi ezezanga ona nzoto soko ndenge ezezanga ona nzoto pa pesa yo sine ke ezezanga o vitamine B1 akopeso ba ndoto mabe ozolota mabe elaksi ke vitamine B1 donc so meli vitamine B1 ba ndoto mabe kolongwa ozolota so mabe te Nzamba atala biso nyonso apesi biso nyonso po apesi biso signal o soko moni boy ezezanga boy o soko moni boy ezezanga boy ba sataniste oyo basala bakisi na bango yango yo soko ke ozo nazolota boy be bapesi o kisa depression zanga no ka vitamine B1. OK tokata totika wala tokoa musika sino elandi ezake so mutazana posa lia ba chips ozaka na poso lia ba chips na poso na lia ba chips elaksi ko zanga chloride ou bien mungwa ngana pesa ka so mutu soki mama ya bimwana ngalinga ka lia ba chips na poko alinga ta la television lia ba chips na lobake soko zwi mai otiango na ozikanga musapi boete otiango na nis moti musatik otiango na kopo ozomela na verre ozomela omeli mingi wana esilaka nango posa wana maposa eza na bato posa chips ezaki bazozanga mungwa na nzoto bazanga mungwa na nzoto yango wana so zana mungwa ebele na nzoto ekango mai so ozanga mungwa na nzoto esepesa yo posa ya chips po chips salaka mungwa te muna donc chips mutazo mungwa mutazo zanga yo
Ok, sina elandi eza ke soki mukongo na sima mukongo eze kangama yo, eze kangama elaksi ke ozozanga vitamine D3, mais wana faut que pas docteur ayebi vema kamba vitamine D3 calculo vraiment juste na mulai na ona na poids na yo na âge na yo combien faut mela. Si maintenant fait ça pena ba camarade na yepo vitamine D3 comme melongo sa ba camarade nete comme si que sengelité saloma B, donc faut pesa camarade ne magnésium, faut pesa vitamine A, faut pesa vitamine K2, non taxina za vitamine K2 pour que ne vime se que sengeli, et que na mikuwa isikozo ka passe wana soko comme omona ke belé passe belé sila. Ok, si manango sine landi soki mukolo akomi lokwa mwana mukie, so akomi bakam lokwa mwana mukie azoli alingi alia bloka salite ya makamka lokwa mwana mukie na lobite ke ezakara yango, mais faut la faire wana pe na tsango kake moko ferme tezanga kanango na lobite nyonso mukolo nyonso soko makamba mwana makam lokwa mwana mukie aozanga ferme na tsango kake faire ezanga rapé sur faire ezanga omona mukolo akoma kamlo kwa mwana mukie ata bloka kolia lingali ya bloka salite nde bana nde bazalaka. Sino elandi eza soki kotaba na mibal et ça la sondenge sengelité eza na fonction nango eza vraiment ndenge sengelité pa ba papa et l'axi ki bazana testosterone eza hormone ya bana mibali eza mukie siko ponzo to akoko sala ngo ndenge sengeli ekoki kozanga zeng, omona mutu azana ebi papa azana ebi makamno so ezana ngo bien, mais zeng muteze zanga pona nzoto a sala testosterone wana ming zeng ubandino na zeng ava okende ne bande peso ezana opesa onde to pesa ka 25 mg fo ok likolo ok non faut pesa ko vime belé si lève ma papa au sentir que ok siko ezabie si monongo kitisi yango, mais kitisi yango docteur na yo faut tout na docteur na umtako a retraiter on a le besoin loka médecine, donc ba vitamine ba minéral o traiter nango pe, mais faut yeba ezana ba docteur mususu mo ba pexa ba patient nga so ba ke contrôle pour na traiter pe na téléphone mo ba benga to solima kamnyo so tu na tindi ba kisa bando mela si manongo no ma fois ke ndaka contrôle mo ya pa na ngezate punga na Suisse mimi batalibanda na tindi contrôle tango comme pas docteur na yo na docteur vitamine D leke belé tika ele calme ya éviter a éviter non yo moko zo sentir mona na tundi patient nga siko zo sentir ndeni liboso na bete ya donc non sentir vraiment que siko va ndie na zaki mutako kufa siko va non sentir bien ni bien oui bo poni ya zo lo babongo ezani na yete eza direction na yete a éviter a yebi yango pete que eza nécessaire bon a éviter eza direction na yete tikai ngana lo ba ke yoka oui soko